Kinshasa, urgent, la Kinshasa, s'il vous plaît, vous partagez vidéo massivement. Na lika na informer bino ba kinoa parce que vous battez belé ba ofinga. Ofinga tenga na lika vous informer bino. Désormais na Kinshasa, vous allez locataire, vous allez bailleur. Mibeko ekoi na DGRK na ministre ya finance provinciale ba une décision mibeko ekoi il faut ba ko futa pas pour l'état impôt foncier to lo futa yango. Oyoki elengi ya Congo tapelema. Kinshasa, urgent, la Kinshasa, s'il vous plaît, vous partagez vidéo massivement. Na lika na informer bino ba kinoa parce que vous battez belé ba ofinga. Ofinga tenga na lika vous informer bino. Désormais na Kinshasa, vous allez locataire, vous allez bailleur. Mibeko ekoi na DGRK na ministre ya finance provinciale ba une décision mibeko ekoi il faut ba ko futa pas pour l'état impôt foncier to lo futa yango. Désormais faut que na commune Vandaka, OK, la maison communale au moment ba gens ya DGRK bazawana il faut ba enregistrer yo. Donc na mongo oyo futaka loyer il faut olongola entre 22% et 17% selon ndako yovanda na commune yovanda. La commune musu batie 22%, la commune soit 17%. Justification na ngoto ba gens ya DGRK. Soki olingi ofuta ndako olongoli soit 22% ou bien 17% na mbongo ofutaka. Ok, ko foute ba agent DGRK mbongo no impôt o futi yango bayer a compliqué existence parce que mbongo wa futa yango et pas ya ba agent DGRK o ko zwa bordereau preuve de paiement na yo o bana ko bomba yango bayer peut faut s'enregistrer na lopango na ezala na ko combien na Congo na Kinshasa wala na combien avant le foot après chaque fin du mois impôt foncier na ye ou ba okatela ye et pas l'agent DGRK bon pour foot yango soki ozo futate o comme la problème ya ko ba document ya l'état na ville province de Kinshasa net na ville province de Kinshasa net ngosa libala na yo za mariage ba wali babala sur la preuve permet d'importer moi ça la mariage civil et vous arrêter et aussi na yo même document sur l'état pour avoir yango et comment ça preuve de paiement il y a impôt futaka si ko la tuni question ba bayer ba kolinga n'est-ce pas oyo exemple la peut ba commune mususu ba pango comme ba héritier ya famille moi $200 on peut ça bakabola ngo 4 personnes 50-50 si ko wala sko 4 susu 22% to 17% mbongo wala bakolinga et au créer problème té parce que faut locataire l'état peut ni de pas locataire vous futa au 4 mbongo pour que futa pour ba prévenir de justifier la maison communale parce que vous avez un document bon mon décision wana ndengini est-ce que simba eza malamu de mabe. À vous de commenter, vous partagez vidéo massivement et comme la tout ba yeba yango information ou neko kaja nande ko magloa kabemba bango le une décision wana vous partagez yango massivement et abonnez-vous massivement. Logiquement ndeka bazali ko mona botala vraiment fulu awa est-ce que fulu o ezali gouvernement mutabwaki yango non ezali toujours la population kinoise à Sali Actiabo. Alors, Bilmo soit en charge parce que c'est important. Hey,
Kinshasa au Bolukaka. Donc, je pense que les hommes balibosote, alors balibosote tout tambola donc déjà Bozali au Mona donc aux alliés des villes province à Kinshasa vous là où te bêtis na ngote vous les bêtis mais botala mai na makadam pour éviter réellement ils allaient nini que Kinshasa il faut kaka ils allaient salité pour la nini Kinshasa il faut kaka ils allaient salité vous les bêtités ça fait déjà 3 jours que vous les bêtités mais botala makadam mai toujours ébatté yango ezali kamboni ni vraiment boye hein beaucoup maintenant na commentaire yango pour na Kinshasa et comme kitoko izo senga nini bato l'état bato bata li grève baza ni bata paradi bata dazabi to bata tento kwenda wangani tata bato tati moi capitaine a tamu de vidéo avec une limite $10,000. Moi ça ne va pas dire. Bakota bango baba kuna pato paraji parole dit, parole accomplie avec le DG Martin Lukusa. Bandeko oyo, bomona oyo, bodute te sepaka juma. Ratissage, bakomi kosokola siko terrain, pona misala e banda. Comme otali bomoni penza ke ratissage, bakomi kosokola. Balobaki penza ke bakosokola. Bakomi kosokola parce que batebele bazaki na distraction. Awa imagine hapo la kisabino eza paka juma. Vivre président Zate, ministre Zate, non ministre Zate, président Zate, donc l'ennemi, pendant qu'on l'oba, beaucoup de gens à l'Iboso, tu es à ta 10e programme à l'extérieur à l'écran. L'épisode d'un coloba, tu l'embi, tu paye, tout le monde a foutu la caméra et dans le bac à Konzi. Autant la biso, biso de total libino trop, autant la paix biso, que la biso mawatan, c'est là à Pamba. Il dépêche. Il dépêche. Merci Nabino. Oh mon service. Ne mon service. Merci Kaka. Merci. Tu comprends? Ah! Il dépêche. Il dépêche. D'abord de commis. Merci. Nos rivières ne sont pas de décharge. Nous devons arrêter avec ces comportements. On se demande souvent à qui la faute. Est-ce l'État qui ne crée pas de décharge ou nous qui jetons dans la rue? La vérité, c'est tant que nous n'exigeons pas un système de gestion et que nous ne changeons pas nos habitudes, c'est Kinshasa qui étouffe. Entre l'absence de décharge publique et nos habitudes de jeter dans la rue, c'est un cercle vicieux. Quand la pluie tombe, le plastique bouge tout et l'on n'a plus d'autre choix que d'entrer dans nos maisons. Ce n'est plus une question de faute, c'est une question de survie pour nos quartiers. Habitants ya paka juma bazongeli lisusu na bisika na bango atako l'État abuki pe akumbaki bango bisika mosusu na koyoka ba revendication ya bandeko
bisika l'État epesi bango na nsele bacondition ezali mabe lolenge ya kobika malamu ezali te talantina bazongi atako na pasi babika na paka juma ekomi jeu ya ping-pong tonini sima ya kobuka baconstruction anarchique na paka juma na commune alimete mpe koreloge baoccupant na commune ya ntsele banso bazongi na bango lisusu mpo bipe gouvernement epesi bango elongolami soki moke te ezali na bazamba mpe bacondition bato bakoki kobikela ezali te bamama bana mike ezala bapapa bazongi na paka juma kasi awa pe lokola nyonso gouvernement abuki kobika na bango ezali kaka na pasi basengi bakonzi ya koyokela bango mawa batikalaki te bato nyonso tozongaki mokolo wana tozongaki moto atikalaki te parceke esika eza malamu te ezalaki zamba mpenza zamba désert moto aza kuna te eloko moko te courant eza te mai eza te moto ekomaka te eloko moko te bakomema biso wapi kuna kote tozokenda bapesi yo kaka lipa moko na ji pendant la journée okobika ndenge nini biloko na biso esi ebungaki nyonso awa bambongo ebungaki eloko moko totikali nango te tozolala kaka boye gouvernement yokela biso mawa seli pepe tokei ndenge tofandi boye toyoka kaka baye kozwa lisusu biso boya bazeli bino plesi tokende toye komema na lisusu kaka biso kaka bamama tozali awa tokoti kaka mituka mituka wana oyo ememaka nde bafulu oyo fatata mingi kindi bopeto nde wana biso tokoti tokomi bafulu tomemani toke kuna na seni pe pangoye tokende tala nde batondisi bato lopango pe ya mutu moko te lopango bato nde baye kozwa biso batie biso lokola provision ke balongola biso basukola onatra oyo bakebenga na babebe ya mapasa na maboko elenge mwasi oyo atikala veuve azangi esika ya kobomba bana na ye ezala na se ya mbula to na moi azali kaka na bana mpo mipa ya kokende ezali te ndako babuka noluka kaka solution nga na bana na nga to vive mobali na nga akufi atiki nga 3 mois na libana libomoni 3 mois sikoyo nakovivre ndenge nini na libumu bana na nga batikali na libumu na nga 3 mois mobali akufi akei nazovivre kaka na bavoisin na nga oyo bozomona ti kobota na nga na osutuka mapasa na bana na nga oyo hôpital nakendaka te sikoyo babotami boye nakokende wapi babuki mpe biso na molongo ya baimboka babikaka na paka juma mingi kati na bango bazali barefoule ya Congo Brazzaville toutaki awapi l'an 2014 tozali na babrazzaville kolukaka pai na epai toye refoulema tovandi na komine ya Kinshasa na komine ya Kinkole pasi eleki tosengi na gouvernement asunga biso kovanda eza solution te azela biso bisika pesa biso voire même tomona baninga na biso ya Bribani cité de l'espoir na mikondo apesa bango baplace ya vandi baza mpe kaka bato lokola biso bavandi kovanda solution te na bamoi na bambula bilenge ke étouffement gouvernement asengeli kozwa likambo ya paka juma na serie noki te insécurité mpe bamaladi ndakisa bakolera ekoki kotungisa quartier Sokopao na commune ya Limete mpe ekozala na baretombe ya mabe mpo na capitale ekolo Congo démocratique tolobi Thibaut Koyoka. Actualité Kinshasa, dégâts Mboula aujourd'hui à Kinshasa. Je voulais suivre les images. Comment Mboula au sein d'un dégât. Je voulais suivre dans les images. Suivez. Ici nous sommes à Triomphal. Tona libanda de biso yikat tukiaka taso poison twaka libanda Kinshasa Mboula beche Kinshasa zimbi avec jusqu'au temps où sur le bon point il faut que nous nous cala comme il faut que nous sur via comme coach za mbaguru nous ko na yo nous trouve comme coach za mbaguru via comme be boma vie et ça yo ça vient de missionner kaka vient de missionner tarasiko via ko kufa pamba nous la yo nyoso via ko kufa vient de missionner la yo vient de missionner Yahweh bandela mikongo Yahweh benisa Kongo Yahweh bandela mikongo
tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso bangala na bakongo baluba baswahili babebe na bateke. Même 2 ans, je dirais aussi. Et le grave encore, c'était, je crois, le mercredi. Courant et Katanina Mamayemo, vers 1h du matin. Écoutez-moi. Le mercredi, vers 1h du matin, courant et Katanina Mamayemo. Et il y a eu des morts. Bato Bazalaki Nyonso, comment on appelle ça? Sous oxygène, même mouton avec notre là. Avec l'oxygène, quand j'ai appris ça, na bangi, mais heureusement on a commis, il y a déjà niveau là déjà il y a respiration comme déjà bien, ba katiye kaka, vers minuit 1h pour un katani. Ba to ba koufi. Les gens sont morts à Mamayemo et personne n'en parle. Personne n'en parle. Non 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 non. Congolais a quand même le droit et à moi respect. Pourquoi vous ne voulez pas aider le chef de l'État? Pourquoi? Avec les efforts consentus pour mettre en place ce bijou de Mamayemo. Ministre de la Santé. Est-ce que beaucoup ça suivi Makamboyo? J'étais étonné, je vis même les ascenseurs. Moi, parce que courant zate. Est-ce qu'on peut le coup Mamayemo et qu'on zanga vraiment? Un groupe électrogène va installer de sorte qu'ils à l'automatique. Son courant Katanka Yango s'est déclenché. Hein? Qu'est-ce que nous manquons? Qu'est-ce que ce pays peut manquer pour avoir ces groupes électrogènes? Si vous ne pouvez le groupe électrogène, mais mettez même des panneaux solaires pour protéger ces bijoux. Oh, il y a aussi déjà, parti où il y a Mamayemo. Ils ont coupé déjà. Bon, parti Tikal Bozotonga. De se dire, là, aussi, c'est au Tonga. Mais je vois des gens qui fréquentent Mamayemo actuellement. Il y a l'argent qui entre. Pour ne pas mettre un mécanisme de propriété. Et c'est directeur à Mamayemo qui a la vidéo. Partagez ces vidéos, mes chers compatriotes. Partagez, likez, aimez. Directeur à Mamayemo. Je ne sais pas, le médecin directeur à Mamayemo. Oyoki elengi ya Congo.